oza kitoko bendi beauté mais mobali azolo mbanda o mitali otali mbando bi non 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 ya mobali ale loko nini baloki etonini étoile na ese limo déjà pasteur pétage asi abungi nzela azana nzambe te batu nyonso ba olanda ye ba okeli felo poison ezaka na église te soki moto ale poison ale yango na milieu politique soki moto ale poison ale yango ta mosusu esika bakende omela masanga soki moto ale poison ale yango ta mosusu azwaki mwasi ya moto mosusu nde mona pasteur dodo kamba ta mosampi mabe pasteur moto ya mabe akozwa poison na milieu politique na milieu ya kindumba na milieu ya masanga mais église mundimi moko te akotiela pasteur poison ezalaka te soki pasteur ale poison c'est que disparition étoile les athées lelo ba pasteur balingi mbongo baza na foule baza na bandimi kilikili baza nyonso ya mokili oyo ba mapangu ye bandimi nyonso mbongo ye papa na loyembo ya pamba Jericho ekweyo Jericho ekweya na loyembo te erreur d'abord tout ce qui est révélé condamné ezaka verset à Bible te là où il y a la présence, oh non, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Dans la Bible, dans Job chapitre 1, Nzambe na ba angelo, Satan na yawana te. Tala moi ma modérateur bazana ba courage moko mama nanga. Voilà, salut chers internautes partout dans le monde, Obumesana Kolanda, la vôtre, Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la bingazor de la presse congolaise, Nicolo mon boss et de Ontinga Obinganga, la zircon de la presse congolaise, des comme ça la week-end, mon boss Petinga Bapetiwana. Léon, dans notre émission, parlons de la spiritualité. Parlons de la spiritualité aujourd'hui, Aurélie Vangou, Naël Bino Susukaka, le même prophète, le prophète des étoiles. Autre qui émission en tout cas merci mais il n'y a pas commentaire on a donné beaucoup de commentaires qui est ça qui est vraiment bien puis comme là qui est vraiment prophète Léonaïe tu rebête encore le solo il y a bah sort sa étoile bah étoile les arabes sortent c'est belé comment teste étoile et quoi apparaître dans vie en moto comment teste étoile il faut disparaître comment teste étoile il faut plutôt pour récupérer ce étoile net la fois passer le bail d'abisso qui est dans trois sortes d'étoiles la disparition l'apparition de l'étoile la disparition des étoiles et la réapparition de l'étoile ensemble maintenant il y a vraiment continuité il y a autre succès qui la fois passée moi j'étais intelligent à fond là on plateau na côté déjà mon invité d'aujourd'hui. Vraiment, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Aurélie Vang, que l'Éternel te bénisse. Je suis très ravi d'être resté encore sur votre plateau circonstanciel pour que je prêche la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi la personne qui est derrière la caméra. Qu'il bénisse tout le monde qui nous suit en ce moment. Vraiment que la paix et l'amour du Seigneur incommensurable soit leur partage. C'est ça, ma joie en son comble de prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons vraiment bénir les peuples de Dieu. Encore une fois de plus, le peuple de Dieu fait pas à la bénir par rapport à ma canto, soit sujet autre que solo là et le mot awa. Prophète des étoiles. Tu mets non le solo là-bas. Étoile de Tobeta qui la fois passée, au BTL sur le solo, type étoile. Au bas qui te mettait le solo il y a apparition étoile, disparition d'étoile et la réapparition de l'étoile. En tout cas, moi, rectification moukier, tout mes campés que zong, après ça peuple de Dieu, avant la Hollande, il va continuer tout ça la maramkan tu as dans l'obéla. Tout l'obéla qui la fois passée, apparition de l'étoile. Si quoi tout l'obéla non disparition de l'étoile. Comment est-ce que l'étoile peut disparaître dans la vie en route? Merci beaucoup. L'étoile disparaître, oui, bon. Merci beaucoup maman Nangaï Aurélie. Je pense que Naïna Lubaboy étoile ezali masse de feu oyo Zambe atiaka na bomo ya mutu. Étoile ezali masse de feu na kati nango eza na langage. Langage na kati ya étoile eza na trois grandes phrases. Il y a la prédestination, il y a la mission et la réussite dans une étoile. Et Satan sera abundisa mutu, abundisaka ba message wana prédestination, mission et réussite. Néo comme on a Jésus-Christ qui devrait accomplir la mission pour comme on a yé ezolokumu à réussir. Satan a yé aye ko bundisa étoile à Jésus-Christ. OK. Na Gethsemane tala Jésus-Christ. Ça t'a pas osé ko bundisa étoile à Jésus-Christ. Jésus-Christ a beau ko la coupe alingo kufa sauter. Bible zolba que non, mutokine bon moi mi grimo du sang. OK. Jusqu'à ce que un ange fortificateur est venu fortifier Jésus. Abi Jésus accepte de boire cette coupe. Donc ce que Jésus a mis là qui coupe wanate, alinga ki akufa te,
alingaki pe asekwa te mission ngeko kokisama te recette ngezwama te gloire ngemonana te ozomona et puis destin makambo nzambe abongisa ngeko kokisama te. Donc dans une étoile il y a ces trois grands messages là, il y a le destin ou prédestination, il y a la mission et la réussite. Alors tangu bazo bunisa étoile ba bunisa biloko wana, et dans une étoile il y a aussi ils ont la couleur étoile. Étoile, il y a vraiment plusieurs couleurs, différentes couleurs. Étoile, ils ont la couleur bleue, ils ont la couleur pembe, ils ont la couleur rouge, couleur jaune. Ils ont la batumusu na mukili, ils ont la couleur pembe. Mutusu a étoile la couleur jaune. Mutusu a étoile la couleur rouge, mutusu a la couleur bleue. Tokolo belango na émission. Et na mukili, ils ont trois types d'étoiles. Batumusu baza ba étoile fixe. Batumusu baza ba étoile filante. Batumusu baza ba étoile cyclique. Donc pasteur sur aux diriger mon na quatre église moi non mon lim. Il faut aux en la capacité à connaître que nos motos yo à étoile fixe, à étoile filante, à étoile cyclique. Ce qui te via batorobeba. Tu vois pasteur en détectant on est que moto dans hôtel étoile ce qui détectant on est rien que na hôtel à tout ça comment. Ce qui consultation pastorale ou comment. Ce qui pasteur azana donner à mon étoile te yo motozo landanga. Au Benginga, le docteur Patrick, le prophète des étoiles. Nenga nzambe apesinga révélation. Ya ko mona ka étoile ko yebisa yo. Genre étoile nin oyo zali. Et après ko pesa au message na yo par rapport à étoile. Ce qui peut étoile no ebungi. Nzambe apesi so capacité. Ya ko zongi sa étoile ya mutu. Et puis ezana bato belé. Oyo ba botama. Abotami place telle, étoile ne place telle. Et bien place étoile na place de bazar, musika na étoile na. Au monde Jésus-Christ de Nazareth yemoko. Abotami na Bethléem, ba mage ba mon étoile ne musika. La Bible dit les mages qui étaient à l'Orient ba moni étoile ya Jésus-Christ. Ba bandiko ya étoile peso pusana. Ce que Jésus-Christ abotama côté mususu, étoile côté mususu bongo yo. Okoza na poto, mais étoile nous en a Kinshasa. Okoza na poto étoile nous en a Mboka. Oza poto étoile nous en a se amai ozana poto étoile nous en a Zamba bazo bundisa yo nde makamno ezo simba te o sala boy ozo resirte bateka lupang batino na poto moi ça bengiso na poto mbala bengiso na poto bokomi kuna makamno ezo simba te parce que obotami côté mususu ou bien oza côté mususu étoile no tikali côté mususu ba o sala la étoile na yo mingi ba occultiste bato bazana ba kodia bato bazana ba politicien et belé batangi sa bato ba classe ba sunga bato ONG ONG asali ONG azo sunga batu yo zoli ambongo ONG oyebite en contrepartie en retour nini yo pesa azo utiliser étoile na yo ne lelo tokolobela disparition de l'étoile. Voilà, disparition de l'étoile, la disparition des étoiles plutôt. Comment est-ce qu'une étoile peut disparaître de la vie des hommes? Maman nangai omoni nangina tangelo na noawa na Matthieu chapitre 2 bazoloba Matthieu chapitre 2, dans un temps rapide, Bible sur le poteau de Maman étoile. Jésus étant né en Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès du lieu où le Christ devrait naître. Et là, il a se formé. Et si kanini mboka nini Christ sengeli asanini abotama. Au moins disparition étoile les bandana nso bano bunisa lié. Lié endroit au place yozali. Maman nangai. So bano bunisa lié. Au moins batu mususu azana poto. Mais famille na bango zalem so bato kata kokombe. OK. Kuna babundi ça déjà lié wana baluba boye. Bino nyonso bobotami na kata kokombe awa. Vina bino etekami. Bino bobotami na loja, na lisala, na bakongo. Na bokungu ikela, na boso inongo. Na umangi, na badolite. Vraiment. Ozomona. O na mbanza mateke, o na luila, o na kipaku na bandundu awa. Balakeli mabe esika. Nous avons un prophète Élisée au Biboui. Ville les amalamu mais maïe zamabe zobo mabatu. Ce que baba nous la mabe esika.
bato nyonso bakobotama na place wana ezala ba descendant na bango bakozala na malédiction ba problème oza nango lelo eza ya yo te euta na esika oyo botama na tuno nanu mutolu no bakundango wapi soki otangi na Bible na Ézéchiel chapitre 16 Bible ezoba boye au jour de ta naissance le jour où tu naquis ton nombril n'a pas été coupé. Mukolobotamaki mutolu no bakataki yango te babi tu n'as pas été lavé avec de l'eau. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau et tu n'as pas été frotté avec du sel. Vraiment. Tant babotakayo basukoloko na maite ba pangusaka manani mungwate na nzoto no po ba longola ba infection. Or maï c'est la parole de Dieu. Tant que yobotamaka Jésus-Christ le 8e jour ba memi na temple ba ke ko bénir le 8e jour ba sale circoncision le 8e jour ba pesi kombo bongo yo le 8e jour si balekisaka na sia moto ti bakoko na bino balekaka na sia mbabola ti bakota na kati ya maiti bazo batombolo makolo likolo mutu na se baningisa yo mwana mobali oyo zale lombe ya famille yo yebi ba cérémonie basalela yo te. Au jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Maman, on a vu disparition étoile. Mutolu na yo papa ozolandanga. Place ni bakuna mutolu na yo. Parce que Hérode atuni esikani ni mwana esengeli abotama. Azazo bate. Omuli makomi nzambe oyo, il faut toi interpréter ngo bien. Nga na te ya combat spirituel na te ya spiritualité. Ozomona. Okoko lobake no okepoto. Pokuna mboka malamu, mboka malili, mboka ya mbongo. Nzoka vina yo eza kombati na esika oyo botama. Ato ke kuno ko sale lokote. Nde ozomona ke no libala. Oh, relevant. 40 ans mais eloko malonga eza te na kina tinda ke lokote, yekutu batinde me ya bengisa mutute. Ya komi kuna na poto ba komo tindele sumbongo yuta Kishasa. Vraiment, il y a un des problèmes sur tout ça. Papa nazo kokate, maman nazo kokate. Batinda ko posunga libota, okomi kuna ba komo sunga charge libota. Maladie bandi. Et le grand problème na kati ya lié. Na banako ba mutolu no bakundango wapi, oyebi mutu akata mutolu na ote. Ba femme sage ba boti saka. Nesika ba botaka yo. Ba femme sage belé sata tinda bango. Ba ke notanga classe ba agent na ye. On parle de disparition de l'étoile. Papa, étoile ne bungi, étoile ne mona ne souti. Ne on a toqué le musala. Bah ozoyote. Au moins musala moka oyoke le baninga bantu bazu. Baninga bazu mais yo bazu yote. Oza ki toko bendi beauté. Mais mubala ozolo mbanda. Au mitali otali mbandobi non. Ya mubalo ale loko nini. Baloki etonini. Étoile non et c'est limo déjà. Vraiment. Bando bandi musalo zo futa banyongwa butu. OK. Mbongo no tonga kate osaka lo mote mbongo elimo esila ka bongo. Eza na mama moko abenga ngana poto bi papa. Nazana nyongo te me mbongo nyoso bafuta ngezo limo kaka. Oh aboko batu bola ito ndingeni. Na banki mindele ba ofute mbongo me mbongo ezo limo kaka. Abi nazana nyongo te mbongo ebima te. Na luki na salma kam nyoso tupona yeba. Na mona te. Ozo futa nyonga mulili. Ce que étoile no ebungi, étoile no eza disparu. Mobali akocho zemi kovanda te. Zemi wando bima, kobima. Ba loko na esika oyo botama. Donc baloka déjà plus ça se passe maintenant ko fanda katina yo. Maman, loko ko peso esengo na fi baloki yango. Omoni na bamboka na biso eza na bisiko ba sala ba cérémonie. Omona ke non maman na bino tango kufela ka papa na bino bakataka esuki. Balobaka makambo. Bazindisaka na mai, basakaka. Yo botami na libota ya ndengo wana. Bino pe bakataka bino bakovote. Tango zaka mono ebite basalaka réunion, babomaka soso, babomaka taba. Et que limu c'est étoile na yo, étoile nous oli moi pas mbaté parce que la cérémonie salama ebelé, l'église ebelé au kenoko sambela. Pasteur wana pétage. Atia maboko te na mutu. Tout ça, maman elle comme ça. Pasteur na bino ya pétage wana. Ezo comme sanga bato ba sambela l'église ya pasteur pétage ozomba banzembo. Voir ma bé, voir épaula. Vraiment comment les chanter. Yo comme chanteur. Comme musicien. Lui surtout toza ba chanter parce que moi je suis chanteur. Koyemba il faut zapper na belle voix. Nebisio. Ozo yemba biyemba. Bilo quand ils ont édifié peuple de Dieu te. Succès ni ne ça succès. Il y a un éclair, un être transparent. Assis à Bunginzela. Nebisio pour ton information, pasteur Pétage assis à Bunginzela.
azana nzambe te bato nyonso baolanda ye baokeli felo oh nandeni bato nyonso basami na église ya pasteur pétage baokeli felo mais bible ko juger pour mes pasteurs yo juger bible elobi ko juger te balobeli banani balobeli bino bandimine bino boza na droit ko juger biso te ngai na ye na koyebisa ye nazotala bible biboye vous reconnaîtrez les fruits les arbres par ses fruits bokoyeba nzeto na bambuma na ye soki bino babina bino ne touchez pas mes wins biso na biso ne tozabo na kati ya sacerdotal kuna tosololaka na kati ya sacerdoce mais apôtre Paul a gagné la pierre apôtre Paul a gagné la pierre on peut tout le monde appelle na milieu na bino pe poison peser belé poison ezaka na église te soki pasteur de do kamba auto ko sala empoisonner na bible poison ezaka na église te soki moto aller poison aller en milieu politique soki moto aller poison aller en temps esika bakeno mela masanga soki moto aller poison aller en temps mususu azoki mwasi ya moto mususu na église ya Nzambe so na tunu place ni bateka poison na tunu mama place ni bateka poison non yeba te non oyebite tuna ta moto nyonso place ni bateka poison bateka ngoto tungona ka comme ba mona ntotamto soki moto aza empoisonné atambusamaki mabe na église te de mona pasteur de do kamba tambusamaki mabe na bible ngana lobi boye soki moto ale tala bible lobi boye bokolia biloko vous boirez même des breuvages mortels. Vous n'allez pas mourir, comme dans la Bible. Ceux qui ont mis le poison et que nous yeux au koufa. Mitala malamu. Mitala malamu, maman. Vraiment. Mitala malamu. Voici, je vous ai donné. Voici, maman. Pasteur Moutia Mabé a rejoint poison dans le milieu politique, dans le milieu Yakindumba, dans le milieu Masanga. Mais l'église mundimi moko te roche la pasteur poison ezalaka te. Boso ya zaki utiliser. Na complètement mona ba pasteur ebele pe basa nza ebele kele. Na lobi boye. Na ye le père qui a soit poison. Na yebisio micro ya yo moko c'est les ezali hygiène non parce que na micro bato balobelaka baso etanga tanga wana so za na micro moko za hygiène ndenge olatela lamba na yo okoza na voiture na yo okoza na micro na yo eza propriété okoza na lunette na yo eza mabete pasteur akolia poison na kati église te tout ça aussi ce sont des disparitions de l'étoile ceux qui pasteur alie poison c'est que disparition étoile les étoiles les amours il y a moko déjà pasteur étoile kati na eza souté étoile limwe tala lero ba pasteur balingi mbongo baza na foule baza na bandimi kili bazo nyonso ya mokili oyo ba mapangu ye bandimi nyonso mbongo ye papa vraiment ndenge soki tala eza disparition étoile le Dieu azobonga parce que yemo ona nous kamba bato yemo ona la disparition des étoiles bongo ba nzambe et plutôt donc on a la lumière te quand on a la disparition de l'étoile c'est que tu manques la lumière et loko wana ba voiler yango étoile ngenga ba tiango vol be ba yibi yango na bande ko lobela pour na makambo ya disparition toujours de tozoloba bato mususu bétoile na bango elimo ndenge ni classe oyo batangisa mutu atangisa au classe mbongo na ye eza na bato mususu banoko na bango bato akodia noko atangisa bana ete asunga bana ete kaka bino banankazi intention nini intérêt nini na banankazi bana na yo moko po Bible ezoba boye celui qui ne prend pas soin de sa famille et plus qu'elle n'est converti ce qui mutu azwa soin famille nete aza ndoki mutu mabe boyo zwa soin bana yote kaya bana baninga c'est très suspect on se sacrifier plus na bana baninga otangi université na mbongo ya mutu akodia yango mo musalo zozwa te yango zo mona complication yango mo no comme bali mabote zoya te obali mabote zoya te c'est compliqué ndapo to zwa mukanda te ozomona tout ça sont des disparitions de l'étoile bato batangi na mbongo ba politicien qui no kota ndanga nganga po ko ma député ako sacrifier bino et puis pour ton information bato nyon surtout bazaka étoile te pour na Bible nene expliquer que l'émission le kanaki Joseph a loti ndoto azali 12e étoile majeure Sanza ezofuka melaye Mo ezofuka melaye les 11 étoiles qui étaient ses frères bazofuka melaye mais na ndoto Jacob ezaki na mwana mwasi komone Dina na ndoto Dina amona nate comme étoile bato belé baza ba Dina ba politicien Dina ba pasteur Dina pasteur à sa l'église aza kutu pasteur te aza Dina aza étoile te azo zo bino étoile azo utiliser étoile na bino vraiment ozomona c'est ça alors disparition étoile p a trouvé makamwa millier
Ok, na concert. Ok, surtout ça. Oh, concert moko boy. Yo ka banzema beta na concert kuna. Chéri bimela nga lokola femme de nuit. Na ebisi. Yo moko de zo profiter. Chéri bimela nga lokola femme de nuit. Chéri bimela kwa nani? Femme de nuit. Vraiment. Ako bimela lokola femme de nuit te, mais femme de nuit to mari de nuit ndeko lata maloba na yo, abimelo po ibe étoile na yo. OK. Étoile. Na banzema pe o bazo étoile ça que toi étoile ne peut pas la disparaître. Ba mari de nuit na ba ka ko disparaître étoile ya bateau. Parce que étoile vani na front, étoile vani na maboko, étoile vani na sexe, étoile vani na makolo. OK. 4 places étoile vani Dakar. Ceux qui vont ba yibo étoile ya front, il y a sexe ya maboko ya makolo na ba milieu wana. OK. Ba concert, boîte de nuit. Boîte de nuit. Dans le concert banze musu ba imbaga. Cimetière kitambo zilaye. Wow. C'est très profond hein. Cimetière kitambo zilaye. Et wow. Vraiment. Ozomona. Donc yo mo ko zoyemba, ozondima yango. Ben tokangi bango bon. Mystique, pépin, tokangi bango, mystique. Yo zo se perbanze mondonga se bakangi ope go, bakangi mu finiku. Donc ba zipiki étoile na yo. Ça le savoir. Na malobaka ya nzembo yo mbala mo étoile no ba. Na lobi omoni nzembo ndenge za bo véhicule ka message. OK. Nzembo nini sengelo yemba na mutuka na yo, nzamba pambola peso mutuka. Yo tshaka no ba nzembo ndenge wana. Étoile ne ko bunga. Ça le savoir. E ko bunga, ça le savoir. De même quand des baloba question ozoyemba ba chanson religieuse, ils a ko prier 2 fois. Et ba ko yemba za ko prier 2 fois la ba. Eza lukuta. Oh, nandeni pasteur. Eza lukuta. Tout ça non mon. Waneza baku. Tout fungwa non mon parenthèse papa parce que yemba to quand on a l'église. Ce ozoyemba c'est comme si tu es en train de prier 2 fois, ou prier 2 fois. Eza kaneti. Pasteur a dit ngai eza lukuta nandeni. To fungwa un peu mon parenthèse mukeo. Après to on a sujet na biso. Ba parenthèse on eza ebele. Yoka parenthèse ya liboso. Na loyembo ya pamba Jericho ekweyo. Jericho ekweyo kana loyembo te. Na nini kasi. Erreur d'abord wana. Loyembo te. On va découvrir tout à l'heure. Voilà, wana yokanga makambo wana. Deuxième nini ba verset balbako. Tout ce qui est révélé condamné, ils ont versé la Bible. Oh, bon soit tout ce qui est révélé condamné. Ils ont versé la Bible. Tala moi ma modérateur bazana ba courage moko maman nanga. Ya solo. Ba bimisa makam. Oh non, là où il y a la présence. Oh non, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Na Bible na Job chapitre 1, Nzambe na ba angelu. Satan na yawana te. Na Job chapitre 2, Satan na yawana te. Et c'est que ba Nzambe za Satan na yakaka. Jésus-Christ a été na prière à 40 jours, 40 nuits. Diable est tenté. A même été le temple. Atali se bloquer mokili abi fuka melanga. Vraiment, attendez non yemoko. Mais Nzambe a ça il y a que ça. Yo ka sous ma modérateur courage, sous ma Bible ça va verset biblique. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et ça verset biblique té. C'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Et ça verset biblique té. Est-ce qu'on est badage, Tony? Toi il petit. Courage. Courage kaka. Et ça va tout comme ça ma la parole de Dieu. Moi, je suis docteur de la parole de Dieu. Prophète. Licencié en théologie. Ok. Moussa n'angeza pona ko talisali lo bananzambe. Bananzambe ba yoka, ba yeba, ba kota na kati ya parole de Dieu. Pour batobele ba ozo bénédiction te pourquoi? À cause bazo maîtriser parole de Dieu. Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Okay. Et puis Bible lobi boye. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Okay. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, yo linga parole de Dieu, tout n'a pas te belé. Na te jeune ko samela to samela ki makasi. Tout les paroles de Dieu à éviter. Bango ba to albaka na lota ki ndoto tout ce qui est révélé condamné non. Tout ce qui est révélé condamné wapi? Dans la prière. Dans la prière. Yo on voit qui parenthèse. Yo quand que nos prières exaucent makamnyos tout. Prière exauce makamnyos te. La prière n'exauce pas. Oh. Mais oui bien. Pour que la prière exauce une personne, il faut 5 choses.
Pourquoi énumérer biso? Maman tout ça un sujet oté. Les amis parenthèse to yébaté comme au fongoli biso pe loro au dossier o et que songa pe ba boné na biso ba meka un peu pour comprendre. Ceux qui prière ya pamba et banda ko exaucer bato. Mais mobola za na mukilité. OK. Nzam na za na posa mbongo yeka siko. C'est la prière non? Ceux qui prière banda ko exaucer bato. Mais bato nyonso batonga mapamba balonga ba locataire. Ceux qui prière banda ko exaucer bato nyonso. Mais basi bazwa déjà soit mukonzi bien ne balukaka. Ceux qui prière banda ko exaucer makambo nyonso. Mais congolais presque nyonso za na kishasa mais za na poto. OK. Parce qu'on a qu'un poto pas maman qui poto. Pour que la prière, pour que Moutoise allait exaucer, il faut 5 démarches. Il faut aoumela dans la prière, il faut aoumela. La Bible dit Anne demeura longtemps devant la présence de Dieu. Il y a de ceux-là qui demeurent devant la présence de Dieu, mais qui ne demeurent pas longtemps. Est-ce que vous demeurez d'abord longtemps? Malgré tu pries, mais il faut demeurer longtemps. Anne demeura longtemps devant la présence de Dieu. OK. La deuxième des choses, prière pour les exaucer, il faut maîtriser 3 degrés de la foi et puis on maîtriser 5 ennemis de la foi. On a fait parenthèse maman. Vraiment. 3 degrés de la foi, la petite foi, la foi audacieuse et la grande foi. Na TI en micro l'internet. Et 5 grands ennemis de la foi. La peur, les doutes, les questionnements, la loi, la science. Vraiment. Pour prier et à l'exaucer, il faut accompagner par une forte prière. Au demeurer longtemps. Oh, mais là, ma bonne délit, on en a 5. On maîtriser 5 ennemis de la foi. On maîtriser les sous-soupés. On 3 degrés de la foi. On tika l'alliance. Troisième des choses, on tika l'alliance dans mon sel Nanzambi. Comment Bible lobby tu seras condamné et justifié par ta parole. Ngamoko. Nazana Jésus. Parce que modérateur baba courage. Est-ce que oh le Ngai nazie Bible. Mon Bible n'est zabou. Bible va ça ngwe verset. Lui, c'est bon de montrer que tu as versé, maman. Moi, je suis licencié en théologie, non? Tant que Jésus a zolobazoté, est-ce qu'on peut ça verset 1 et ça vous? Jésus a zoté à Kakandi. Matthieu a commis un traducteur pour nous simplifier, bah tu vas se référer. Ne bâtir bah référence chapitre 1, chapitre 2. Et c'est une histoire de Jésus a zoté à Tamouli, à Keneki Galilée, à Bixiba. C'était une histoire. Bah combien on est bah chercheur, n'a pas traducteur, n'a pas traducteur organiser ma Bible ne pas que verser ma référence biblique on va faire la concordance biblique maman vraiment OK alors mutu faut na alliance na mosel nzambe mutu il faut ailler ba couper ça ba sacrifice comme ba offrande ba dim ba monde ba soutien yo lingo za exaucer ndengo yo lingo za exaucer ndengo wana non mais ça la bandime belé et belé et toi les bateaux limou pour appeler ça offrande té dimité so ko pesa ka dimité yeba oza livrer pour ba yiba yo mbongo nzamba ko lobelo ko té. Excusez-nous pardon l'homme de Dieu ozo fongola ba parenthèse il y a souka le bala yo parce que on va dire que nous va ensemble Bible bien 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Au lieu de réussir, Nzambe te à ses serviteurs les prophètes 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. OK, yeah. Ma verset c'est belé, ce qu'on a osé Bible non par un seul prophète Israël était sorti de l'Égypte et c'est par un seul prophète Israël était gardé. Vraiment. Un seul prophète qui a gardé Israël, ce n'était pas Dieu, c'était Moïse qui a gardé. Il y a un moment où Moïse dans le désert. Moïse a dit peuple na yo bazaba tateti tout ça. Nzambe yo lingo boma bango pour la nini. Soko bomi bango longola comme dans le livre de vie. Nzambe pe bisi Moïse, c'est ton peuple qui a péché. Siko Nzambe bisi Moïse, c'est ton peuple qui a péché. Moïse a bisi Nzambe, c'est ton peuple. Na Moïse na Nzambe na la vérité. Vraiment. Na la vérité. Donc des problèmes.
Le roi journaliste va répondre à rater. C'est Dieu qui dit la vérité. Dieu a dit à Moïse, ton peuple a péché. C'est que le peuple appartient à Moïse. Ok. Corneille, ta prière et tes aumônes, ta prière et tes offrandes sont montées. Yo lika prière pas même montée. Et matalibo komoko. Yo so mona ndeka pour matalibo komoko. Vraiment. Ta prière et tes offrandes sont montées. Donc si on dit bien, pour la exaucement la présence pour étoile noire à la garder, il faut couper sa offrande. Le deux bails qu'on appelle couper sa offrande, sacrifice, namusale ensemble, c'est ça. Bakon di magnon socio comme mon offrande, bakon kilo. Peuple dit bakol ba alléluia, amen, aucun poto o bonga o bala mbala taille kitoko o bala mbala zéro faute o bala mosa taille ya mulaye ngambe pembe, amen, o bala homme d'affaires, femme d'affaires, amen, o bala président de la République. Azade na moi c'est déjà. Mon même muto ndimika amen. Maka musu ko ndimaka te. Président de la République parce que BM su yamboka na. Est-ce que Batonio se fait pas comme Abazui? Il y a des problèmes. Batonio se fait pas ton meuble à 30 niveaux. C'est ça. Bate qui m'a tembel barozala. Bate qui nous na barozala. Ba pasteur barozala. Bata pousse barozala. Mais au cause la moto pousse nzamba ko pa molona ki pousse na yo. Ozo ba marché boka ba poubelle ya président. O boka ba poubelle ya premier ministre. So boka poubelle ya premier ministre. Moi la maman moi pe la carte na $1,500 $2,000 à la carte. Président pe ko talo bi moto matiti nanga. Tika na kanisa yo. Vieux pe ko changer. OK. Ozomona. Donc disparition de l'étoile ezama ndenge belé. Alors disparition de l'étoile oya munene sala maka partie à sexe na nzela ya moi sito mobali. Vraiment so ça mandeni. Na momani na moment ko sanction deux partenaires ou soit comment la disparition des étoiles na sexe et c'est disparaître ndeni. Maman na ngai. Yo zo tambola ka bon mun mbala bato. Azana mutu kazana jeep. Neti bana basi msuba leka na pembe na makadam. Azo denda. Ba benga ngai pa mutu a jeep Ba benga pa mutu a jeep ndenge nini. Aza déjà marié. Yo yebi ne baba na mwasi na ye. O mbala mobala mutu azalaka. Mbala mutu azate ndenge nini. Alors je me dis tamba miko mbala mutu azalaka te parce que mbanda misambo ngabala ka mwasi mutu ndazala. Te, wana za bondumba. Vraiment. Wana za bondumba. Na kotula te na biko kotula te me bondumba. Bondumba. Mbala mutu azatende mbala mutu azali. Bongo yo so ba ko linga mbala yo ko ba peka langa ja ndengwana. Ya onde siko problème. Bon ngana wa ibisa bato grand conseil. So bo tcha na TikTok bo tcha na TikTok grand conseil na ibisa bato. Po mukile bonga. Po makamwe fanda bien. Po libala ezala bien. Principe moko na opesa bato nyonso. Mitia na place ya muninga. Vraiment. OK. Oyo lingo sala basala na ote ko sa muninga te. Parce que na escroquer yo. Il faut mitia na place ya muninga. C'est ça la meilleure solution, la meilleure formule. Oyo ko bongisa mboka na biso Congo et bongisa monde entier. Po bato ba to évangile te. Bo yo kata consommer na pesi bino. Po mukile bonga. Po pa mola ma mitia na place ya muninga. Ko sala nga mabete. Po songa na sa ko mabe. Alors étoile eyiba maka à partir ya sexe mama nanga. Awa lelo tolobeli kaka lié. Erode atuni lié ni étoile ko kosani ni kobotama. Eko bima. Et tokolobela disparition mususu na les problèmes du temps. Mais tu réponds à la question nanga wana obi nazo koma makambo ya sexe. Yo bimina mobali oyo aza occultiste. Akozwa yo étoile na yo obibi na ndoki eza na frère moko ba bisanga bi papa nazo comprendre te na lingi mwana mwasi oyo to sali na 2 mois chaque jour na lota ba soda ba elanga soki le on a loti ba policier na mona naza délivrer et pas ba PP police de police soki be police de police ba kaninga na ko zala délivrer pas ba soda FARDC soki ba soda FARDC ba kaninga na za délivrer pas ba PEM soki ba PEM ba kaninga na za délivrer et pas ba nani ba namura na loti lobi ba namura ba kaninga na mon ba casque be ba délivrer nga na loti ba casque be ba kaninga na loti ba PEM ba eko délivrer nga na loti ba landinga na mutuka bina sali 2 mois na mwana mwasi oyo chaque jour na lota ba landa ngai moi ça bongo ayibe étoile na yo ekei OK yo bima na mutu nyonso to mutu nyonso botenga na kobimane na préservatif obima na préservatif te bomona ni de bolumbu déjà okoti na nzoto na ete bosangani nzoto te bosangani ono ndeza na lembo on est mingi na lembo on est mingi tika na sepelisa ye
parce que ton nouvel mari de nuit pour disparition d'étoiles mari de nuit il faut émission sous là je vais parler de mari de nuit et femme de nuit. OK. Alors na mambo sexe yo pesa ka sexe ne pas n'importe qui mobala ngwa no muta kwiti muno ko sola masanga sola cigarette alangwe abaluki na mabele kwiti azo bata mambo sala te oyo zo zemi mbala zana sa kwiti yango bota bana mso makama yele zo za bien te ozo ka zemi na sa kwiti mobali kwiti mwana pe bimi na sa kwiti on donne que c'est comme ça donc sexe est zélo pour protéger ou bien parce que étoile yiba maka à partir de bipé ça fait sexe ndengwa voilà on a expliqué et disparition de l'étoile financière. Vraiment, en tout cas, mon réalisateur a signalé que tu as 5 minutes, mais on peut expliquer encore. Donc, une émission sous ce que ça bien. Parce que tout la disparition de l'étoile financière, disparition de l'étoile maritale, il y a les balles, disparition de l'étoile du travail, disparition de l'étoile ministérielle, il y a qui pasteur, disparition de l'étoile par mari de nuit femme de nuit. Voilà. Voilà. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu, le prophète des étoiles, le prophète des étoiles. Nous avons donné des mots de séparation par rapport à il y a passage dans l'émission habituelle. Na pesi mbote na yo pena ba onyos bazolanda biso na de onzinga nzambe apambola ye na pamboli bana nganyoso na pesi mbote na ngai na kitambo Esther bazobenga esoraya bazala bakombo ebele na pesi mbote na ngai na bana nyoso bazolanda biso na mama flamme na pesi mbote na ngai na bana nyoso les surnaturels au baza partout bazolanda biso numéro na ngezali affiché wana plus 243 90 71 021 71 plus 240 non plus 243 plus 243 90 71 021 71 soko benginga Rojouanga, t'es secrétaire, secrétaire, père Azola, nous allons en consultation prophétique et tout. Mais ça les est belé. Mais non, ça tourne à Yamba, ok. Moussa Nangangwan. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Comme Ben Asuka et émission Nabiso. Parlons de la spiritualité à l'élo. Boki et Moko, les prophètes des étoiles, n'engue à éclaircir Biso par rapport à ce sujet de souvenir l'élo. Il y a disparition des étoiles. En tout cas, et c'était au continuer prochainement parce que TV Zangonga, étant TV, il faut que ça la maman, quand on a le réalisateur de cinéma, c'est comme Nasuka. Merci beaucoup, n'a fidèle abonné Nabiso. Au Bosala Kawana, toujours, Bolandarabo, Laïkabo, surtout à partage Nabino vraiment. Et ça, la Aurélie va bien m'encasser. Un grand merci à mon boss, mon patron, mon communautaire, mon papa social, Deondinga de prix suisse, Mambo Tebele, Bissika Ouzali. Pourquoi pas à mes parents biologiques, Jean-Papi Van, Nakata Boma, Congo central, et à ma mère biologique, Babim Bongo, Bofé, comme moi, soit Tika Bono, en a défaut. En tout cas, maman, merci beaucoup pour Nayo. Balobi Kalate 50 ans, hein? Tout fait ton cas, Zalaka et qui est bien. Pourquoi pas, toi, mon oncle chéri, l'homme met de masse cette décision, mon conseiller par excellence, c'est Richard Simba, Nakata Belgique, oncle, non, ça me semble encore de l'Oubalanga. Aurélie Van, on les Alayo, Bouzo Banati, qui est là-bas voisin, oncle, parole, vraiment, et nous avons vraiment ici, merci beaucoup, mon oncle chéri, Richard Simba, Nakata Belgique. Pourquoi pas, toi, Clarisse Van, ou de London City, ma tante chérie, ah, tante Clarisse. Et toute la famille Van, je vous aime beaucoup. Coco Van, autrement dit, il passe à Aurélie Van, D'ici là, portez-vous bien et bye bye. À la